Mbote bana nzambe eza ya bino pasteur Tony Keboke Mapamboli TKM, pasteur de l'église L'armée de l'Éternel, mais bien aimé dans le Seigneur. Nangi o mesananga parce que au bandaromo nangai souvent chaque semaine la bandaroleka pour na ko partager na yo o Nzambe au tchakati nangai pour que yo Nzambe a visité yo. Nazaka pona yo lipamboli yom to landanga yom to yo kanga nazaka pona lipamboli na makam o Nzamba ebisakinga pona tina na yo yom to landanga na nebisoka ki yom to landanga ozala de cité parce qu'il y a des choses o Nzambe alobelinga pona tina bana Nzambe o bo landanga partout dans le monde naza ezali moko ya basala Nzambe o Nzamba benga et puis naza na particularité moko o Nzamba tchakati nanga nde Nzamba matsenga on a partagé na yo yumtu o landanga. Merci. Vraiment toni to zoma komi na Nzambe to zuna Actes chapitre 3 verset 1er isolo o Bible talisa biso ezaki na ndeko moko ndeko bande ko placer chaque fois na kati boso ya temple pona ko senga. Mais bien aimé dans le Seigneur, ngaki sa mwana Nzambe moko yum to landanga ndeko bande ko placer bande ko placer ezaki ki po senga mais ko senga bande ko senga e bande vraiment ko kokisa o eza posa na ete bande ko pesa quand même ya kolia bande ko pesa quand même ya ko vivre même o bande ko zwa e bande ko za vraiment posa na ete. Laissez-moi te dire Nzamba ne biso loko moko na kati ya bomo na yo eza ba biloko za ngo besoin mais oyo zozwa eza vraiment yango to za ngo besoin oyo zozwa eza kaka ezo kosunga yo kaka moi mke vivre mais za yango to Nzambe atyayo nebisa mutu moko place o banguna batyeyo place o famille tyayo place o bat baloba pour la vie na yo yango te Nzamba otala yo et na partager nos messages pendant quelque temps on a partagé na yo makam na Nzambe afin que yo psychosali ozala vraiment visiter o pe Nzambe nanga asala yo grâce. Pourquoi na bien loko pendant qu'il bande ko sambela Dieu m'a parlé beaucoup de choses là nanga vraiment très bien pendant on est ko sambela Nzambe bela kinga beaucoup de choses et puis na luka ki mosala Nzambe de la solina ye o ezali na saluer en passant pasteur Mardoché en tout cas vraiment Nzambe apambolo soki yote mais tant sous to zingolu ya koleka susu na libosa peuple Nzambe te toloba vraiment tant on a sona mosala Nzambe pe mosala Nzambe abinanga promesse te loko eza vision o eza Nzambe na permettre oloba de la part du Seigneur. Mais bien aimé de le Seigneur na moni bato ebele bazoluka ba solution. Laissez-moi te dire mutaza na solution vi na eza ngo mutute ela maboko mutute bible bina biso bazozo ba hotel boso temple mais boso temple ba hotel ba continue temple te ba otike libanda mais ndenge avandaki na kata boso temple wana mutu nyos bande ko kota kata temple azozela eloko mona maboko na tika biso ya kozela maboko bato ezaka passe yino mokinzamba tinda po nyoka mate yino mokinzamba tinda po dépendre na bato te yino mokinzamba tinda te po bato ka basungaka yo e komita o yope bato bataela yo yope bato baya epana yo osunga bango ndeko wana bande ko tikel boso temple mais mukolo mususu aye ko kuta na mosala Nzambe ezaki apôtre Pierre na Jean donc akuta na bango Pierre atali attentivement nesare loko moko et makamso na ta vie non ezo répéter parce que okuta non na bateau te o Nzamba tindi ba on a destiné na yo afin que bola Nzambe ezali ko na yo. Je parle avec précision. Dieu m'a envoyé pour ta destinée pour que vie na yo makambo échanger yom to landanga c'est pas pour rien bato belé bande ko leka mais yo okutani na moment o yo kamaka o Nzamba tindi na destiné na yo pour que makambo o bande ko marcher te o bande ko mona lokola eza lokola vie mais za vie na o te Nzamba tindinga ne biso ke vie ozo le kalango makambo okuta nango ba blok bisika ba tia wana eza o Nzamba lobate wana batunde batie mais Nzambe non lobité na bi dernier mot eza pa Yesu na ote ayo Nzambe o abikisaka batu lobité na ote ayo Nzambe o abikisaka lelo na ote ayo Nzambe o azaka abikisaka lelo asalaka lelo azan Nzambe o Yesu Nzambe tanga Moïse tanga tuni Nzambe abi Nzambe kombolo nani Moïse a répondre Jésus est mon nom. Ça veut dire na ote Nzamba lobité na ote Nzamba lelo émission on appelle ça kombo Nzamba lelo na ote Nzamba lobité na ote Nzamba lelo Nzamba wana aza capable yo pe sa solution na likam ozo tungisa yo Nzamba aza
capable ata ba limita o ba to bisika moko ba bi ke yo vanda karabwe yo force la karabwe wande ba batyo mais nzambe na lobe le côté maintenant encourager mutu moko j'ai un Dieu ce Dieu là m'a dit des choses pour na yebisa yo que année o eza année na yo eza makambo za balinga sala eza ke mokile comprendre que ozala kana nzambe pe nzambe wana ayebi na kombolo yango bisiko zali bana de ya ko sepela bana ko kumisa nzambe parce que eza makambo moko o nzambe alinga sala makambo wana eza mokile ko changer langage à cause makambo nzambe osakati na yo mokile ko changer langage bon tout na vraiment est-ce que mutongo yo ozokisa bango eza ngai parce que nakutana na nzambe asala makambo ya minene. C'était vraiment bien moi votre frère pasteur Tony Kebo ke mapamboli oyo naza na mission o nzamba tindinga pona tina na yo mission ezani ezaki makambo oyo zo mona passe wana makambo zo mona ke esimba te makambo mona ke awa bima e marché te vie nanga vraiment na yeba te na sukia esika yo suki nzambe nanga bandi ene bisoke loko moko nous avons un Dieu je parle banda ko misananga déjà parce que na ko loba pour que vie no yipambwama je parle attaque l'homme de Dieu je parle attaque musala nzambe makambo baloba pour na vie na yo et marchakate makambo ba pour na vie na yo et simbakate nous avons un Dieu ce Dieu là il est capable il a faire marcher makambo banda ko marcher te pe koma ko marcher yom tu ba déposer place moko okola obimate okola ovanda repa na bino ozalaka place moko tika bisayo eza fin du monde nous avons un Dieu wa loko takabatunase apesi bango valeur wa loko takabatunase apesi bango forme nenal ba mutu moko nzambe na ngalinga pesa yo forme yo to banda ko landa émission o mona makambo nzambe koloba pona tina vina yo pe vino ekozwa forme nzambe na nga pambola yo nzambe na nga mona yo en tout cas vraiment eza ya bino ndeko frère pasteur Tony Kebo ke mapamboli TKM naza na matete na quartier Batende 73-2 référence Vitaimana soko olingi okuta nanga mon numéro est 089 54 97 379 na bande de 089 54 97 379 089 54 97 379 wana eza soko benginga nde na opesa yo programme pour le moment ndeko tozana ba confinement tozana banda tosambela mais soko zana programme moko ezaki ozana besoin de prière na ndako na yo ozana besoin nous de prière musanza masungo je suis là disposé pour na ki na sungo na prière zambi apambola merci Olanda RK Info comme ngapi mama sanju na landango pe ngapi na lekaka pona communiquer bino ba message ete nguya na nzambe e ba kobila bino bisika